dans votre émission préférée sur cléboa.com. Cléboa.com, c'est mon corps et bien, c'est un bon ami. Comme me trouve à news, ma solo bien. Là, je dirais un grand merci à celui qu'on appelle de la nation Tonton Banda qui est mon boss et celui qu'on appelle Madi Kwete depuis Guangzhou, Chine, un bon tonton. Balai frère Rose, Barbie, Talakayo. Je profite tout directement de souhaiter un joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Y'a Laurent Borubito. Et tout le monde qui me connaît, ça, parce que c'est un mingi, on a fait un gros bisous partout aux allées. Et là, je vais aller parler avec ce. Donc, inviter la personne à l'Oboye, bien en plus, ça comboter parce que ce moment est vraiment pour comprendre ma mort à Zanan. Mais ça, nous sommes soldats. Et puis, nous avons la pas mon bout en personne. Au monde, la personne. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonjour, bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Malamu mingi na ndenge ya Nzambe, na ndenge mikolo tozobenga papa na ngai, boss na ngai, patron na ngai, aya na ngai Almara, tozobenga ye papa oyo ya bana ebele asali bana ebele bakomulanda lelo lokolo na ye na ndenge ya bonzambe soko landi lokolo te etali yo. Mais avant de bandana un bon groupe expliquer bisono mikolo groupe ekende. Groupe zo se comporter à merveille ndenge za kaka. Groupe Mikolo to utaki na Braza après to kenda ki Angola bino so bomona ki rien à dire Angola to korja ki Angola ndenge batu nyons tout bazaye ko zela ezala ki bongo koleka pe ndenge bongo bazaye ko calculer to yaki na Kinshasa to zo préparer pel sous voyage moko to zo longwa dans quelques jours après to déplacer sous ba kalaté awa donc ba to pesi notamment 3 ou 4 jours to zo longwa déjà to zo kenepe na ndenge ba Afrique kaka kalaté awa. Mais au début, il y a des soldats au bout. Pourquoi valoriser Kabino te pardon des alakake vachement boké nabino. Au début, le beno est le bol baké toko kene mais herba okendo mon raba kena batum sous mais bino morono bokenda de pourquoi? Andengo zomone langa pena boé. Ngai pena teridi pour soda makasi garçon capable. Na encore tigalara vraiment te na na Braza. Ba tout o bakene ce concert à Braza, ba mona ki na zaki na Braza. Tozongaki na zwaki visa te na makamu kaka ndenge kendelaka mais nazo la cabine ke ndenge pe tozo déplacer to ya pe susu na makambo komona nga vraiment tiridi pour na voyage rapena na mokonzi na ngai nazalaka pe ba ope batala pe concert ya madame na biso oyo auta na ndenge ya ba États-Unis tozala na Olivia nga nazalaka na Braza elongi moko yo kaka batu bayebi yo kenda no ka Braza ba place muso kenda no te ka yo zaka basé ka na Braza donc quand on parle de Braza ba yebi ke yo non ezaka ka Braza te nazala pe na Kenya nazala pe na Kenya na mokonzi Angolo qui était parce que la monnaie Angola bato belé ba kei ba chroniqueur ku ba kei belé ba chroniqueur pas nyo ke na été visa tozana administration mobimba administration pena na ndenga bonzambe pena orchestre na biso ezalaka obalobaka na rien à dire biso pena administration ezalaka d'autant pena mokonzi na biso azoloba kete yo bozo kene rien à dire lo langa soda makasi nga azawana ka pona bitumba kaka donc so lobi pena ko fingi ya donc pour toi précisément na veni na botama na sundi oyo nga vraiment ne grandi na veni oyo donc oyo sundi na biso ya fali ayebi nga bia depuis na botama tili na ma grand garçon mande fait botanga azo pe na mouvement c'est par rapport à quartier moi la quartier bika te na ko tikete ya ka na quartier par rapport à quartier non c'est pas pour ça et ça que ya na leki akondima te ke ba manquer ya na e fait que nga mo soldat ya makasi naleka ba blabla moko boye pona ya na ngana nga bien ke no patron ya kasima ya na ngana ya quartier moi fait un fond de pasteur donc papa na ngaza pasteur na sundi numéro 5 donc ya na nga pena ya quartier na robengi pe papa leki pour papa na ngaza vena donc okoki ko manquer te place nga na za donc soko manquer pena donc mandoki pene ko yela donc ya osara na te donc luka na banzambe ba côté là. D'accord, mais toi que to ka groupe na no panzana qui c'est vrai ou faux? Faux et archi faux. Groupe ego panzana raté. Tozan la patron bo moko, liloba mo moko, makambuto bo et uta na bino F. Mama, nyonso zo uta likolo zo kitatina se. Tina mutafongoela ka mokonzi mobutu lupangu. Nyonso to ka liloba se moko, makambuto moko. Groupe ego panzana te. To bengana nde mutu fruit ya mabe ozoya kokota na kati. Fruit ya mabe kokota na kati.
nde tobengana ye tangu tomoni ke yo za mutu mabe yo lingo banda baba mukongona ndenga liboso tobengana yo nde kende na makambo na yo ozo comprendre tobengani ya kei to écarter mbuma mabe. Est-ce que bino monde bobenga ke bolobia longo be ye moko mona ke kuna peut-être so futa na ngoto habita lukane leader musu? Non. Basala likamu na mutokuta na wanai. Neti ngande na zabo so ve na ngamoni ngai teri ayebi kete ye wana. Teri ye wana. Teri ye yo elonga teri yango. Yo ko kene place ba yebi yo te ata yo monde ozana moni ke o lança boss na nenga mikilia c'est que boss ayebi yo bien. Yo zo lancer bato ba yebi yo te aucun apporta mutu ba benga nyo ba yebi yo kutute. Hein ezalaka te? Yo voza na mo continent yo il faut ayeba yo ke patron na nga intel. Hein à l'époque tu yebisaka bango na ndenge prophète Fali pour pas yebisa bango mikolo. À l'époque tu yebisa bango Nicodème n'a pas compris ce que disait le grand Jésus. Quand Jésus ko yo kutolo mama bat mais yo moko kutozana fruit tozoye ke yo penze pas Fali okota kata na porte tosuka kaka na payaba. Mais ngane na zaboye ceux qui n'ont côté et pas Fali te za dans un péché. Ils ont péché makasi. Donc il faut qu'on a zalaka. Est-ce que vous pouvez imaginer que er mo penga pe? Il faut se confirmer à mutu akende ke azo kende na ba porte musu ba ebete ba bengani yo za ki ne ba banda bengana. Ba kenda ina batu. Banani. Ba kenda kina batu ya. Ba komola ba. Za na quartier moko avenue moko elo ekaboli biso etikala ko zalate. Tango oya na makamuno kenda ina ngokuna oya kuta biso kaka na mamba tembo na biso okobeta lisolo. Yo bombi na yo. Mais na se anenga kundulu pe ba yoko bete la biso kete kuna kutu ba benga na kiye ya ola se biseka ke bona le ba meilleur ve na yo donde ba kundi okuna yo kutolo ba bongo metoto mono na émission mo bo sala ki na émission na ye kaka muto ozolo ba na bozo ozo finga ku leader no lobi ko longwe kuno komo kumisa no ba leader eloko wana nazo loba tro na patron nga ve na ngai sule kauka nazolo ba peto na bayana nga poto batala ke miso wana vena ngai chibambalo na nenga mikili fego la merveille bayana ngai na nenga lelo oyo na nenga kini soki nga teri di pona la tambata jina bien lelo Fali pupa na ko finga Fali te tina odaye nzambe kutu oyo akopini pe ngai batu basayo loko wana na yebi bango ba site na bango ba internet mike na yebi bango eza soki olandeli bien eza même bilamba to sala ngo émission liboso même bilamba baye nango na émission wana donc nga pena boko kanga te transfert ça peut-être peu koza non ekoza pe ba idée mo boko mi nango ozo niyango ka parce que moni caméra so espèce zalaki toye bandeli idée bandaka il faut batu baya ebele pa pesa o idinga moka ne na vanda boy nanu kutu na zona idete ya kolobela ta mutu moko mabe na kata orchestre na biso bongo siko na bandolongwa ndenge nini na olongwa no nini sina zwa oyo nyonso na zala nango na posa na zwa na kutana kana ba patron nyonso ya mboko oyo pona bokasité ya Fali pour handicap la merveille lelo pe na za pe loger pe na ndenga ba flat na ndenga kini na age nanga aussi na longwa dano na ndenge na biso na longa transport na mutu kate na Loire Express. Oh tala nengo belonga transport pardon na reste net zo dana car mo ba pelo pa boss zo ka neza express mais ça d'accord ah no 2018 yango yo 2018 yango yo makambo ezali ebele na bando zo transport à 500 normal l'Ouest passe à $5 et ça déjà parce que moto pèse express parce que moto pe mutamata yemo na yaki na moto te on a mon kando bimimba mo na kopato yesoki dani tu na tango batu babengi ngai a babina nga mangiala naza nekani na veno mangiala sela na kitaki déjà na arrêt mutu kezongi taba benga na koma awa ça veut dire que na emba mo un pas deux pas na nenga bonzambe yongala no pardon kene parce que maman boy format et simbate et puis depuis au moins des fois que tala niveau comme biloba bozo ko supporter départ nizo salo non nanga na ye yende kunde biloba bana za l'aise na mbati na ngai ya Gucci na avance na ngai naza na échappe na ngai ya Gucci donc naza tout à Gucci nde naza awa donc na ye nanga na naza biloba loba po ye aza na eloko te faut zaka biloba loba ni confirmer que ane l'autre moment yo zala net est-ce que vous comprenez pourquoi nazo insister non parce que yo zala na été comment est-ce que tout est na taxo na hotel ko louer ba betela ke pipi azo kasa te couper moi muke na singla to bongisa singa courant likolo kata akte bongisa courant ba betele klaxon yo sala ka pa longo côté bozala ki changer nende nyo sala ka comme ça makambo za 2 kilos za charge jeune ya bandali ya millier oyo ayebi makambo bien
akosala mambo bango baosala te o makambo ye azosala wana monini asali oyo yokoki kosala te parce que a changé de ka place azalaki amoki ezosimba te akende place mosusu mama ebongo kuna osala ni azosala eloko te bamonaka ye te bakutanaka na ye te makambo eloko moko ezalaka te bandaki ba blanc ti lelo oyo balakaki biso tala jour na heure na mokolo bakosela yango makambo te bakosela yango makambo te alakaki biso awa événement munene le 31 décembre mama lelo nazwa siro kitwa le 2 janvier et le 2 février le 2 février depuis le 31 décembre événement munene ezalaka te tomona yango te de yazo tango yazo pesa batuke événement munene ezanga na kendaki braza tango yazo pesa batuke événement munene ezali nazo kende pe lisusu tango yazo pesa batuke événement munene lelo openga pe na lalaka na flat hein on paye $50 chaque jour. Nabokaster fali pour handicap la merveille El Marabillo chez les people de Wolo. Mais oyebi ke nga na uta omone avant wata kende bazala ensemble. Yo nde nyo ba ke place akende ba bengana ki. Patron na ye kutu muto tangelinga kombo na oti kondima mikolo yo. Tangu sakaka de kuta je le sali en passant avec ceux qui bango ke to sali liste ya batu bazana succès bango baboyaka. Mais bango ba uto zo trophée. Bango bazwa ki ba uto zo trophée. Expliquer yo mais lelo oyo ngai na ndake mission muto tangelinga kombo wana andimi ke boss patron la biso Weranson azana succès fait na biso ko follow na azana succès fali pour pas handicap la merveille bazana succès yango tozo isa bango ke boko tembe o bango ba isa biso tembe wana esila déjà depuis kala tembe sila déjà depuis kala bango bazaki o nga moto na nanyo lelo oyo maloba na moko ekomi nganga ozo comprendre maloba na ezala nganga tango yo moko boyaki yo moko ndimi ozo monter que ça erreur grave vena nga fe gola merveille na nenga ba paria zo ba makambo na zoloba esikitenge bino mo boyi makambo ne na zoloba na nenga ba mikili wana vena ngai bino mo botana makambo est-ce que nga pe na ko perdre contrôle na nenga kine take bino bozana poto tout le monde a qui Marc Aouza autant au salle émission Moboé à l'objet que non fali andima qui fait rigola à l'objet Azal l'impérateur il y a musique congolaise il y a rumba congolais pardon c'est vrai ou faux? Faux et archi faux. La dernière na biso mikolo yo artiste et musicien il faut beta rapper. Ba rumba na bango tu me belé ta kutu yangba. Bino kutu ba loba ke groupe na bino bokomi ba UPA. Maman. Ba UPA. Mbaka fan yepe UPA papa babanda mélanger mama mutu oyo baza ezoko valoriser Congo hein Congo bakoma bien Congo moderne di fali ipupa tala lelo makamune komo kendele okite ai balobi bien Congo moderne de fali ipupa album tokos nanenga lelo so ke libanda oyo sabatu tu ba bando ke nokala banenge esengwe kauza ko fanda ka ba fonte loko zezo amona ki parce que bango bazala trop net biso ROR to sala biso ba émission RO bango baza kuna peut-être ba otala ba moke non quelque part mobutu andima que oui Ferré aza meilleur artiste na kuta lotango te kolota na ndoto omoni bébé nengalalaka bébé alalaka solo te loko te nengo oyanga patron lotaka bazolo ba mikolo yoke ye moneng bat bandimela ke ngai na ndimela o nga na za mondima pasteur ne masikatenda ato yebisi yeke o pasteur ne masikatenda lobaki gege banda lelo tsulobi ba oboya eza peka ne prophète fali pupa azo yebisa bo yebisi akomi prophète alongwe kambu oyo zo sala malelo ayebisa bango ngo depuis kala bazo boya yango lelo bakomi kondima kamoni esema mikolo parce que nga normalement mambo esalema o tangelenga komba liboso andima ki ye moko na oyo pe lisusu batu nyonso bayebi kete soki yepe soki penani azondima na kulu dimba azotinda tema parce que moninga kiei kuna kota ke simbi bino place etikali bo simba te yango na bobi ke no boko mofinga ba leader na non mais pe soka leki ka nemso a redémarrer pour on est dans bossa na question de lobi vérité batu bazo benga ngo ko finga okeza ko finga te ngane na za boye na tanga banchiki ya makasi te mais za D6 na yebi pe lisusu ko finga na koloba taka nde na oloba à l'aise wap donc nazo finga te nazo claircir nde moko na moko ya likambo moko na moko oya lobi mabe na zongisi na ligne oya zongisi likambo bien na zongisi na ligne moko na moko donc botika la osala likambo te na Congo oya lelo koleka fali pour ngolo ba ke ba musicien nyonso ba chanteur nyonso ba mikolo yeka nimpa leki bango na bien est-ce que de bango moko wana bandimaka no de bango moko selena mo place ba ondima mama Congo labi de bango moko bandimaka so ba bio totanga trois chanteurs congolais ba grand ba bandaka fali pupa est-ce que totindaka bango te
totindaka mutu moko te nanu totikala pe kotinda mutu moko te ke o ganga fali loba fali non totindaka bango te yo moko ndo talika conseil no sala c'est que noko pena deka ke na biso o pena to ganga likolo me ya ke na biso na lola boyendene ye moko na ba o ke na batu likolo me ye mo azongi pena bakei na biso nde likolo alobaki okende bato likolo akenda bato likolo bino nde peut-être na kana bino nde bomonaki bakendela bino likolo te mais ye moko de son côté ayebika memaki bino likolo yo okende biso likolo par rapport à quoi? Est-ce que RKL a yebi yo po oyo bane okende likolo? Est-ce que non RKL kaka non tona ba whisky tozana ba whisky lelo tozana ba whisky do lelo nandenga lelo ba whisky do bazali tozapena ba Jésus de Nazareth bazali Jésus de Niens bazali Jésus moko Jésus moko nabi prophète fali pour babisa bango si je crois tout peut te bi mobutu moko c'est ce que Kogoé tu bazabanga autrement dit fali pour pas handicap la merveille elle m'a te bi mobutu ya président de la République donc ancien papa Simo Kimbango ava kufa alobaka ke mukona okufa pe mukona koseka mobutu pa lobaka yango soko landi bien na tang mobutu alingi a décédé alingi ya mata na avion abina tigeli bino moto moko akoya na sima na ngai akobien benga mobutu na kombo ya fali pour pas handicap la merveille koniye yango te koloba loba te koniye yango te ke Ferregola c'est une star et puis aza grand artiste oyebi yango bien non kombo tangelinga na za star te to sala ka erreur moko vedette na star yaza vedette c'est que Fali pas ça faisait non oui Fali c'est un star confirmé ya monde oyo mobimba partout na Haïti oyo ka ba oyemba nzembo Fali ya mo pena faire peso okeka place ngako na total la place mob na moni na mariage mob na nzembo nini ba oyembela na Haïti donc cause là non ebiso yo sko ngoyembisa na plateau te na yembisi te na tuni kaka bon na ko tuna te po yondo yambi ngai nzembo moko te etika lo beta na ndenga ba Haïti nzembo mutala na Haïti oyemba no nini yosko na Haïti nzembo ya noni ba yemba ni jamu koyemba nde yango wala nde makambu me na ndenga mikili na ndenga kuna ba koyemba nija okoko sisa te nzembo la bino mote continue na yemba na ndenge na ngai onga na yebeli yemba na ndenge ba yembelaka na groupe na bino te na groupe na biso te na mokonzi ba na mobutu ok c'est bon yemba ngazaka nde mutu ya maloba bala poto bozeba makambo c'est bon okokata koyemba nzembo la bino te osuki parce que oyebika ya muke me ngai nakokai koyembelo tellement oza invité na ngai moyenga na yembelo eza te mais nengaki na osala yango te mais lomo na comprendre pas na oko koyemba nzembo la bino te c'est bon la moto komo chite to komo koma na suka nazala poso ba mwali ba message nyo ko pesa na ba fan nyo so balinga ko mingi balanda ko partout dans le monde bon message ezaka ke soki ozali maçon sala ki maçon soki ozali mutabongisa ba courant bongisa courant soko ozali musicien local zala musicien local niveau na bino ezali ba Robino Mundibu je les salue en passant soko ozali vedette niveau na yo ezali ka ba niveau na bino ya ba vedette botika star aza moko na Congo quand on dit star aza bo moko na Congo Fali pour pas handicap la merveille bana poto tout bazali ba yebi Thierry Dipoye yo na ndenga miki no saluer trophée go la merveille na ndenga Milan wana nazo saluer Gauthier Wing na ndenga Paris Patrick Ngubi Chibambalo na ndenga suzo na pousa ni su muke vena ngai ilele Kambache maboko madruma na ndenga Kin Sule Kauka nazo saluer bino na ndenga poto nazongi Boboka Kese papa ya bino yangoyo na saluer batu nyonso Mara Swag Jemba Kanji batu tu na ndenga bandalo yo bandaleza mokonzi na biso za la rara moko Fali pour pas handicap la merveille Thierry Dipoye yo na lancer pe numéro na nga bana poto tout o ba sepelaka na ngai 089 65 150 87 oyo tout a monique essuyer so na lobby mabe ceux qui a limbisa ngai alimbisi ngai ceux qui peut alimbisi ngai te lobby pe Fali a mema ngaka poto so po limbisi no ngate tali yo pe na bisko sanga sou pardonner ceux qui a moni essuyer asala oyo moni osala Fali pour bakande nzambe na bango pa esa bango ke Nicodème n'a pas compris ce que disait le grand Jésus Nicodème akenda ti lelo Jésus tikala aïe Jésus que c'est moi le grandier yo zaki Jésus grandier azali Fali pour pas handicap la merveille mobutu o tout balinganga na bande numéro 89 65 150 87 bobenga
bobenga merci beaucoup na saluer bana poto nyonso na ndenga bakin na pesi bino bambote na saluer pe yo moko mama na ngai na saluer pe na cameraman na biso na sima bambongo belé makosis na pesi pe bambote na yo na ndenga palin na pesi pe keina na place aux ndenga palin na mama na biso manana ketchup na pesi pe c'est bon, merci beaucoup na comprendre nebi ko linga bango mingi mama nana ketchup on ngake mingi c'est bon, merci. Nous voici déjà la fin de notre émission. Limbondo kobosa na katema na limbondo wana limbondo wana o toliaka wana manana liboko wana ko baby saka yango te toliaka limbondo wana ngali ngaka limbondo donc manana pas limbondo c'est bon. Voici déjà la fin de notre mission. Il faut comprendre que la Seki Mingi. Merci, merci à Tabita Njombo. Pena Palais, tout ça, on côté de Bango, avec assisté. Biso, merci à toi, Marcus. Et à Doris Pembele, na Lyon, Mingi, des gros bisous à vous. Là, je te passais, j'étais avec Tabita.